alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yo kizala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o. Shalom, shalom libota na nzambe. Shalom na ba eli nyonso oyo bazwili bakuya kolanda biso lisusu lelo na poko lelo. Shalom na ba oyo nyonso par sa grâce tozwi souffle de vie toza compté parmi ba vivants ya poko na lelo. Shalom mpe lisusu na ba nyonso bazwami dans les 4 coins du monde. Na ebeke bino nyonso bolingaka émission na biso le temps d'Isali. Lelo eza grâce munene nkola sali biso po ke tokuta lisusu na poko na lelo. Tika nzambe na bikamwa leka kopambola bino nyonso bipai bozwami pe apesa biso makasi de manière que biso nyonso tolanda émission jusqu'à la fin. Na lingeke liboso ya kobanda émission tokokende kosambela pona kotika programme na biso na maboko na nzambe. Tendre Père, le Dieu de toute puissance et topambolio pona poko na lelo. Merci pour la opportunité, merci pour la grâce, merci pour la faveur au salibiso nzambe pour que tozala parmi ba vivants ya poko na lelo. Nous recommandons cet temps entre tes droites et puissantes mains. Yo yozali enseignant par excellence. Zana biso ou enseigner biso du début jusqu'à la fin. Forceignons so ezali contraire na volonté na yo to rendre yango inopérationnel. Pambola mutu nyonso o ya kolanda biso na poko na lelo dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu nde tolobi. Amen. Tika nzambe azwa lokumu lisusu parce que tozwi grâce o ya kozala. Parmi ba viva pe pona koyoka maloba na nzambe. Nebe que journée na lelo eli moko kozala béni parce que liloba na nzambe tango ebimaka pona kopambola ebimaka pona tia na kokangola ebimaka pona tia na kokorriger ebimaka pona koconsoler. Na lingeki liboso na nyonso tokende kopambola ba nyonso oyo bazali kati na biso na poko na lelo vraiment tika ke nzambe na bikamwa akoka na kopambola ba eli nyonso. Topamboli lisusu moment oyo pe tokosenga na ba nyonso bazolanda biso en direct et que tokoka na kobenga te tokobenga jusque soki émission na biso eke kosila. Tozala vraiment na compréhension que tokoki kobenga te tango émission ezali en direct. Nzamba leka na kopambola bino. Merci pe pour la compréhension parce que baninga msusu baza déjà connecté baza kolanda message. Tika nzamba pambola papa na biso digital momo pour na grâce oyo apesi biso pour na koleka en direct na kati na émission oyo. Nzamba leka na kopambola mama na biso Pauline apambola pe ba nyonso oyo bazali ko soutenir programme na biso ya l'état d'Isali. Na pamboli basai na nzambe nyonso o bazo soutenir biso na bosanité chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja nzamba pambola ye nzamba pambola basai na nzambe nyonso baza ko soutenir biso apambola docteur Ezaï Saïf pe Musakoli Mete nzamba pambola mama na biso Micheline apambola bana nyonso ya Mepsa Efrata a na Stockholm na Yetebo pe na Angola. Nzamba pambola ba Efrasier bipai nyonso bozwani dans les 4 coins du monde, ba oyo bazwami na Chicago, ba bazwami partout dans le monde. Lola ekoka na kopambola bino. Vraiment toza na posa koka maloba na Nzambe tolingi ke poko na lelo Saint-Esprit o azali le véritable enseignant akoka na ko enseigner biso. Mama na biso na likambo na poko na lelo teme na biso kitoko o tokokende koyekola ezali le caractère biblique du Saint-Esprit et son impact dans la vie d'un chrétien. Le caractéristique biblique du Saint-Esprit et son impact dans la vie d'un chrétien. Il y a solo mbala mingi tango totangaka liloba na Nzambe et yana ba terme mingi oyo biso tokokaka kotanga ngote to pe totangaka to ebaka ko comprendre yango na profondeur te langage oyo ezali na kati na maloba wana. Voilà pourquoi lelo na poko Nzambe alingi ke tokende koyekola ba caractéristique oyo ekomami na Biblia ya molimo mosantu. Bien aimé, Saint-Esprit ezali base ya vie chrétienne. Tango tozolobela caractéristique biblique ya Saint-Esprit elingi koloba ke na kati na yango molimo na Nzambe azali mosantu. Bible eza kotalisa biso ke sans le Saint-Esprit tokokoka kosala eloko moko te. Voilà pourquoi tolingaki ke tokota na profondeur ya koyekola si la personne du Saint-Esprit. Toyeba molimo santo aza nani pe ndenge nini azali ko fonctionner na kati na Biblia.
Alors, mbala mingi totanga Biblia tozwaka pe ba question ebele oyo bato bazali ko poser biso si la personne du Saint-Esprit to pe ba caractéristique mususu. Vous allez lire na maloba na Nzambe komona ba terme mingi ezali employé bato bayebaka ko comprendre tina na yango te. Nzoka oyo nyonso ekomami mpona tina na édification ya biso pe ezali na ba répercussion directe na vie na biso tant que bana Nzambe. Mutu nyonso oyo ayambi Kriste ayeba ke nzoto na ye ekomi temple to évangile ya Molimo Santo. Yango na Bible lobi que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Molimo Santo lokola ya poni ko ya kovanda na nzoto na biso esengeli tokende koyeba mutu nani oyo avandaka kati na biso pe ndenge nini ye azali koopere na kati na bomoi na biso. Yango wana na poko na lelo vraiment tokende koyekola ba caractéristique oyo ya Molimo Santo pe tokende kotala ndenge nini impact na ye ekoki kosalema na kati na vie na biso. Vraiment toza na mwa kokoso muke pona tia na lumière tokende kotanga ya liboso na mokanda na Matthieu chapitre 3 le verset 16. Matthieu chapitre 3 le verset 16. Totangi yango na kombo na Yesu Kristo. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe venir sur lui. Awa tozali komona caractéristique ya liboso ya Bible tokokota mbala moko na kati na liloba na Nzambe pona kokende kotala oyo nini ekomami. Bien aimé, Molimo na Nzambe azali représenter na kati na liloba na Nzambe na liboso ndenge totangi na verset oyo tozali komona que le Saint-Esprit est représenté comme une colombe. Bible lobi que tango Christ ayebaki na kokende kozwa libatisi eloko moko elekaki mukolo wana. Il y a quelque chose oyo ekokaki bato koyeba manifestation ya Molimo Santo kosalema mukolo wana. Bible lobi que tango Yesu abimi na kati na mai, c'est là où il y a un problème. Tango Christ est sorti de l'eau, voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Mama na biso na likambo ezali wana. Caractéristique ya liboso ya Molimo Santo na kati na Biblia. Bible zokoloba ke mukolo Kristu azwaki libatisi baye komona Molimo na Nzambe azwi forme, azwi corps, azwi lolenge moko boye. Pe akiti likolo na Yesu lokola colombe. Colombe elingi koloba lokola pigeon. Alors que Molimo Santo, Molimo amona na kate azalaka na nzoto te. Mais ce jour-là, Bible sa kotalisa biso que Saint-Esprit azwi forme moko corporelle, azwi elembo moko ya colombe pour à se manifester pour na ko marquer vie ya Christ. Parce que nous parlons des caractéristiques bibliques du Saint-Esprit et son impact dans la vie d'un chrétien. Yesu Christ ye moko azalaki Christ. Mais si to moni ke mukolo ye azali kozwa libatisi, Molimo na Nzambe awuti na likolo, azwi forme corporelle, azwi lolenge moko azwi nzoto ya colombe. Na epte so babengaka na lingala ebenga soki na ko se tropete. Donc azwi lolenge ya colombe to ya pigeon pe akiti likolo na kolo na biso Christ. To yekomona ke ezalaki na symbolique munene komona ke koma Molimo na Nzambe akende kozwa forme ya ndeke lokola colombe. Parce que bandeke bazalaki ebele na mokili, bandeke pe bazali ebele na mokili. Comment est-ce que Nzambe akoki kozwa forme wana ya ndeke oyo tobengi colombe? Bien aimé, c'est parce que soko tokosala analyse na kati na nyama oyo to ndeke oyo tokomona ke colombe azali nyama moko oyo azali vraiment du pe bato nyonso balingaka ye. Okomona ke colombe bisika ya azali aza nyama to ndeke moko oyo alingaka violence te. Colombe non seulement azali doux mais c'est un messager. Okomona même ke na tango ya déluge, tango mai mbule katanaki
Noé akokai kotinda bandeke mususu lokola ba corbeau po ke bakende kotala na mokili soki mai esili na se na mokili. Mais toyebi histoire ya corbeau tango yake azonga lisusu te na kati na arche. Ingi koloba ke ingratitude. Nzamba kokai kozwa forme te ya corbeau. Nzamba kokai kozwa forme ya bandeke mususu te, mais Bible lobi ke molimo na Nzamba azwi forme oyo ya colombe comme un véritable messager. Donc, tu comprendre que Saint-Esprit, tant qu'il kitaki di kolona kolona biso, ezaki elembo ya un messager doux, un messager oyo a kendekepe a komisaka message na destination. Et tant Noé a lâché ki colombe, to mone ke colombe oyo a kiti na se a zongi e pai na Noé pe a memelie feuille d'olive pour na kotalisa ke na se na mokili mbula esilaki to pe mai esilaki. Pe Noé a eko comprendre que comme tango ya kobima. Voilà pourquoi mukolo oyo to eko mona ke Christ tango abimi na kati na mai, molimo na Nzambe azwaki forme oyo ya colombe. Donc totali ke colombe azali nyama oyo to ndeke oyo azali na douceur. Effectivement, Saint-Esprit na kati na moto, soka kiteli moto, vous allez remarquer na kati ya vie ya moto oyo ba bilembo ya colombe na kati na ye. Un homme to un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Aza moto yo komona liboso elembo ya douceur. Mutu nyonso abengami mwana Nzambe pour remarquer que mutu oyo vraiment aza animé du Saint-Esprit. Ata zalaki bandi ya ndenge nini, ata zalaki yanke na mokili, ata zalaki moto ya bitumba, mais tango ya yambi Christ eke molimo santo akiteli mutu, vous allez remarquer loko liboso muto ya komi na douceur. Ata bafingiye akozongisa te, ata bitumba ezali akobunda lisusu te, parce que kati na ye il y a quelque chose ekoti. Et loko wana ezana ba caractéristique oyo ya douceur kati na ye, ya calme kati na ye, ya amour kati na ye. Bien aimé, muto azali rempli du Saint-Esprit, vous allez remarquer bilembo oyo ya douceur kati na ye. Voilà pourquoi mukolo oyo oya ko remarquer que lola tango efungwami e benga tope pigeon oyo akiti azui forme ya nyama oyo to ya ndeke oyo to bengi colombe. Donc, ce qui obengami mwana Nzambe, on dit qu'on comprendre que vous allez vraiment rempli du Saint-Esprit, il faut que batoba remarque katina yo bilembo ya douceur, bilembo ya kimia, bilembo ya amour, bilembo oyo ezako lakisa ke non ndeko réellement abongwami pe molimo na Nzambe ekiti. Bakoki ko pesa moto ba fonction na katina église, mais vous allez remarquer que na katina moto mokili ezali nano toujours. Misala ne ya mokili ezali likambo mukia koyoka inenga lobi tokotiana no Bible pembeni, douceur ezali te, tempérance ezali te. C'est tout simplement parce que muto na kati na ye molimo na Nzambe nano akitite. Et ce qui mutu aza rempli du Saint-Esprit, bozana tanko tuté ya kokende ko gêner ko luka esprit à discernement. Parce que beaucoup remarqué même dans le langage naie, beaucoup remarqué dans le comportement naie, beaucoup remarqué dans bizaledi naie et que muto a changé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose et continue à kati na nzoto ya mutu o. Et ça exactement tango ndenge moko okomona mwasi soka azana zemi ba pakato pe ba mikolo ba ye ba kanoki noki ndenge nini que jeune fille azana zemi. C'est parce que ba ko remarqué changement na kati ya comportement ya jeune fille. Bakomona ke ba maman oyo ba yebi mama kambo, bakomona qu'il y a quelque chose de nouveau et continue na kati ya vie ya mwana mwasi oyo. Vous allez remarquer que ba comportement a changé, ba habitude ya kolia a changé, régime alimentaire a changé. C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau oyo et koti na kati ya vie ya mwana mwasi oyo. De la même manière, pour natina na un chrétien oyo ayambi molimo santu, boko remarquer ba caractéristique ya Saint-Esprit katina ye. Saint-Esprit azana ba caractéristique wana ya douceur, azana caractéristique ya kimia, azana caractéristique ya amour, pe c'est un véritable messager. Yangwana na poko na lelo. Et sengeli mutu nyonso o azako yoka parole oy. Yo moko obanda kosala examen de conscience. O mituna, est-ce que depuis que oyambi ki Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que bilembo ya Saint-Esprit ezali komona na katina yo? Ou bien bateau jusqu'à ce jour, bamoni na nos différences c'était na ndenge mutu ya kalazalaki
pe na mutu ya sika oyo yo okomi. D'ailleurs bato mingi bakomi meme kofingisa komo na Nzambe a cause na biso bato tozolo baketo yambi molimo na Nzambe. Bato oyo tozolo baketo yebi Nzambe. Parce que baza komona changement te kati na biso. Il n'y a pas la douceur. Même na kati ya ndako, même na kati ya comportement na biso, même na kati ya ba couple, vous allez remarquer que douceur et zalité. Bien aimé, caractéristique ya Saint-Esprit, ya liboso, Bible zali ko démontrer biso que akitaki epai na Christ na forme ya colombe. C'est-à-dire que molimo oyo azalaka invisible, ce jour-là azwaki corps. De la même manière, à l'attaque nzoto ya colombe, de la même manière, à kokipe ko lata nzoto ya yo mutu, oyo bengami mwana Nzambe. Saint-Esprit ko lata nzoto na yo. Ce qui a l'attaque ndeke, à combien plus de fautes et raisons, yo mutu zali beaucoup plus valeureux. Na miso Nzambe, Saint-Esprit a lata nzoto na yo te. Yangona na poko na lelo. Ce qui nano Saint-Esprit a lata nzoto na yo te. Oko bele la molimo na ensemble. Okolo na ligne ke oya ko lata nzoto nanga. Na ligne ke vraiment caractéristique oya douceur et lata nzoto nanga. Na ligne ke nzoto nanga ezala réellement et fandeli ya molimo santo. Oui, bien aimé. Saint-Esprit soko lati moto akoki ko mfase moto te to akoki ko tuka moto te. Pe okomona vie ya moto oyo e ko changer. Ezala même na kati ya ministère, ezala même na kati ya vie chrétienne, okomona ke oko forcer te di kambo parce que molimo santu azali na kati na yo. Wana ezala ki caractéristique ya liboso na ningi vraiment que le loto évoluer noki pona ko kende kotala ce qui t'a ko permettre biso to mona ba nambo ya caractéristique ya molimo santu na kati ya liloba na Nzambe to na Biblia pe impact na yango na kati na vie chrétienne. Ndenge tolobi ke colombe azali nyama moko ya douceur. Bien aimé, ce qui vraiment na poko na lelo molimo santu alati nzoto na yo. Okoyoka témoignage na yo na kati na mboka, okoyoka témoignage na kati ya église, okoyoka témoignage na kati ya ba couple. Mobali to mwasi partenaire akoloba ke non, mwasi nanga za rempli du Saint-Esprit. Parce que douceur oyaza nango ezaka molimo santu mutakoki ko pesa. Pe famille bakoki ko témoigner. Ndeko na biso tango ayebaki Nzambe te, makambo yo nakokai ko tika yango te. Parce que ba moni ke changement ekoti kati na yo. Ba moni ke eloko ya sika ekoti kati na yo. Poko na lelo tika Eli na Nzambe moko akoka kozwa forme ya colombe. Bien aimé, tika ba mona yo pe na batango susu lokola mwa yuma, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau oyo ekoti kati na nzoto na yo oyo ezali na ba caractéristique wana oyo yo ozali na yango. Yango wana esengeli ke bato bakoki komona yo lokola moto pamba, mais alors que ezande ba nature ya ba na Nzambe ba oyo bazali rempli du Saint-Esprit. Poko na lelo nali ko belela lisusu molimo santu akita pe ayeba na kolata Eli moko. Caractéristique ya mibale na kati ya liloba na Nzambe, Bible ezali ko talisa biso ke le Saint-Esprit est représenté aussi lokola moto to comme le feu. Tokotanga na kati na liloba na Nzambe na mokana na Matthieu chapitre 3 le verset 11. Matthieu chapitre 3 le verset 11. Nzamba pambola ba Eli oyo bazalaka toujours na bitide ya kokoma pe ya kopartager yango. Caractéristique ya mibale ya Saint-Esprit oyo ezali na kati na Biblia parce que kobosa na tete na biso tolobaki les caractéristiques bibliques du Saint-Esprit et son impact dans la vie d'un chrétien. Totangi na Matthieu chapitre 3 le verset 11. Yoka makambo kitoko oyo nkolo na biso azakoloba. Alobi boye, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Oyo ezalaki prédication ya Jean-Baptiste. Azali koteya, azali koloba ke ngai Yohane mobatisi, na ye ko batisa bino na mai. Mezana mutu moko aza koya sima nanga. Ye abatizaka kaka na mai te, me ye abatizaka na moto. Alobi ke nga nazali ko batisa bino na mai, me ye oyo azali sima na ngai akobatize bino na moto. Bien aimé, il y a un baptême du feu. Baptême de feu, elingi koloba moto penza ya molimo santu,
Molimo Santo azali kozwa forme ya moto pe azali kokita likolo na moto. C'est un grand mystère. Comment on a que moto mbala mingi année passée tango to bandaki kote ya likambo na moto awa to pe tango to bondelaka ezana bandeko mingi oyo bazali mal affermi batelemelaka likambo ya moto pe balingaka te. Il y a même des églises oyo bapekisa bandimi ke bobengaka moto te na kati na église na biso. Mais tout simplement c'est parce que bamiyebi bayebi que Saint-Esprit azali peut représenter le col à feu et que tango yo kobele la moto molimo na nzambe soko akiti soki pasteur oyo azali occultiste ako lingate na église na ye makambo moto parce que ko zikisa misala na ye parce que ko zikisa occultisme na ye et ko zikisa oyo nyonso ye azalaki ko bomba. Bible lobi que Jean-Baptiste azoloba oyo azali ko ya na sima nani ayaki na sima na Jean-Baptiste c'était le Seigneur Jésus. Babi que Christ ye abatizaka bana na ye to pe ba chrétien bo ba yambie comme Seigneur peut sauver abatizaka bango na moto. Alléluia. Et qui koloba ke soki yo yambi Christ il faut siko libatisi ya moto et quitter la yo libatisi ya moto et qui koloba te ko simbi bougie et qui koloba te ko pimba moto ndenge ba to mususu ba salaka na zeko mona na ba religion mususu bato ko sauter moto bato ko pelisa ba bougie albi ki azui baptême ya Saint-Esprit ba yena ba bougie te baptême ya Saint-Esprit ezali ya bougie te baptême ya Saint-Esprit ya nini ya moto ya molimo santu ezali ya ko pumbwa ba moto te ya ko sala ba ekatation na ba moto mais awa ezali Christ yemoko azali ko baptiser bato du Saint-Esprit. C'est-à-dire que molimo santu azali ko zwa forme ya moto pe aye ko kota na kati ya Mokristo. Mais pourquoi moto? Parce que moto ezali pe na musala nango esalaka. Musala na moto ezali ke tango ezali ko kita yango ekoyeba na ko consommer moto etumbaka. Moto ekoki ko tumba eloko nini? Moto ekoki ko tumba biloko nyonso oyo ezali na nzela moto ezali koleka. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit descend sur la vie d'un chrétien, molimo santo akotumba chrétien te mais akotumba eloko nyonso oyo ezali à l'opposition na liloba na Nzambe. Oyo nyonso ezali à l'opposition na mo Christ to pe na mwana Nzambe. Oyo nyonso ezali ya diable tango molimo santo akokita na kati na moto, rien oyo ya impure ekoki ko résister liboso na molimo santo. Molimo santo soko lati mo Christ lokola moto elingi kolobake na passage ya chrétien mi pepe ya mabe koko telemate moto na Nzambe il faut yeba na ko consumer yango et ko consumer maladie et ko consumer ba échec et ko consumer biloko nyonso ya ba malédiction et ko consumer nyonso ya pauvreté et ko consumer ba ini na yo nyonso soki moto na Nzambe kiteli yo et ko zikisa tout ce qui est contraire na volonté na Nzambe. Yangwana Jean-Baptiste alobi que Christ ya baptisaka na moto parce que moto ezali ko pesa ba chrétien force ya ko détruire misala nyonso oyo moto akoki ko détruire yango te na maboko. Vous allez remarquer que tango ya prophète Eli bazali ko sala défi na ba prophète ya Asrate na ba prophète ya Baal. Bible lobi que moto na Nzambe mosakodi alobi que toko défier lelo eye banana kati na Israël nani akoki kozala Nzambe. Bino boko tumba mbeka boko tia moto te pe ngai pe na ko tumba mbeka na ko tia moto te tokobelela Nzambe. Alobi ke Nzambe oyo akokita na moto ye akozala Nzambe. Bien aimé, déjà mosakoli Eli azalaki na révélation akoyeba makambo bandakala que Nzambe na biso c'est un fait dévorant. Et que moto ezalaki caractéristique ya bonzambe. Moto ezalaki caractéristique ya nguya na Nzambe. Alors que tokotia moto te, mais to sambela to belela Nzambe. Nzambe azwaka pe forme ya moto. Bongo tokotala Nzambe oyo akokita na forme ya moto, ye ayeba na kaza le véritable Dieu. Bien aimé boyebi di kamboyo et que ba prophète ya Baal, ba prophète ya Straté ba bandi ko belela Baal, banana tongo tina pourquoi? Balobi que dans l'eau là, il y avait ni signe datation, ni bruit. Mais quand l'homme de Dieu se présenta, azui mabanga, ache, azui koni, ache, azui mbeka, ache, azui mai, asopeli yango. Bien aimé, nous sommes là qui va signer prophétique.
pe abandi kosambela alobi ke nzambe na Abraham nzambe na Isaac nzambe na Israël eyebana ke yondo zali nzambe. La Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini de prier, le feu est descendu, bien aimé. Moto e uti na likolo nzambe azui forme ya moto akiti mais tango moto ekitaki likolo etumbelo ezaki kaka te po epela lokola na tango na Moïse parce que na tango na Moïse nzambe akitaki likolo na nzete lokola moto mais nzete ezali kozika te bakasa ezali kozika te mais awa moto tango ekitaki bien aimé ezikisi etumbelo ezikisi nyama ezikisi koni ezikisi na mabanga et consumé na mai oyo basopaki. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit prend la forme du feu dans la vie chrétienne et que tant kitaka a détruit tout ce qui est contre eux. Et là qu'on y a s'opposer dans Nzambe. Ce que Molimo Santo a formé à moto na vie na yo, ba inino bazana problème. Ba sorcier bazana problème. Ce que le Saint-Esprit a formé à moto na kati église. Ba ndoki nyonso bazana kati église bazana problème. Yango omona ke groupe ya bandoki bakoba banda ko luka ba problème na kati église tango ba prière ya jeune ezali makasi tango ba prière ya ba retraite ezali makasi tango église même na modération modérateur bandi ko belela moto ya Molimo Santo ekita omona ba problème bandi ko bima na kati na église pourquoi ba ko kokango te bazaka na deux solutions soit ba kimi soit ba se repentir parce que Dieu prend la forme du feu yango na poko na lelo bien aimé tika Molimo Santo a formé à moto akita na vie na yo et tango ya ko kita na vie na yo ko détruire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Molimo Santo a formé à moto na kati ya ndako na yo pona ko détruire misala nyonso ya sorcellerie likona bana likona misala na bino likona makambo nyonso na ba projet na bino bipai nyonso satana atiaki loboko moto na nzambe ekita. Le Saint-Esprit a formé à moto likona via Eli moko na butu na lelo. Le Saint-Esprit a formé à moto na kati na assemblée moko. Le Saint-Esprit a formé à moto na kati na mboka moko. Bien aimé, boyebi que notre prophète, le frère, que son âme repose à paix, Alain Molot, tango banaye ko bele la moto et lukela ki ba problème na mboka Congo démocratique. Parce que ba konzinyoso majorité tokolo banyoso te ba kota ki na kati occultisme ba kabaki mboka na maboko ya Satan mais ya soki révélation lobi ke na Congo il komi tango ko bele la moto na nzambe pe mopanga pona ko papa afingi na moto te abi to bele la ka moto na Congo et bomoni sort na ndenge ni lekaki pourquoi parce que ba occultisme balingaka moto te église oyo bazali ko boya ko bele la que moto ko kita na église na biso te. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose au bazali ko bomba parce que bazali ko protéger loko na bango oyo Molimo Santo parce que ce qui a quitté na forme ya moto ko ya ko détruire ndenge moto kitaki ne tumbelo na Eli et kita na kati na ba assemblée na biso et kita na kati na bandako et kita na kati na ba vie ya bana na biso moto ya Molimo Santo et détruire force nyonso ya ténèbres na butu na lelo moto ya Saint-Esprit et lata Eli moko bipai nyonso ko kende quiconque ko s'opposer na nzela na yo moto nzambe dévoré moto nzambe dévoré même biloko miso na ko mona te le Saint-Esprit a formé moto na vie na yo pour na ko ravager ba blocage nyonso pour na ko ravager nyonso ya opposition le Saint-Esprit a formé ya moto oui parce que notre Dieu la Bible le confirme il est le feu dévorant. Ce qui motoye biso que na église na biso tobele la moto te lobane que il est écrit que notre Dieu c'est un feu dévorant et que c'est Jésus-Christ lui-même qui baptise du feu. Lokola toza ba chrétien to bengami ko tambola na ba pa ya Christ nous devons recevoir ce baptême du Saint-Esprit oyo Christ ye moko azali initiateur oyo Christ mokonzi na biso ye moko azali ko baptiser na ba oyo bazali ko yambaye comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui réellement sont chrétiens, il faut oser baptême du feu, il y a Saint-Esprit. Pe moto wana tango koya eza po sakanate bien aimé. Na ndenge na uti koyebi sabino ke na tango na Eli moto kitaki pona ko sakanate moto etalisa ki différence nzambe nini azalaki nzambe na kati na Israël. Et ensuite Mosako da lobi que saisissait tous les prophètes de Baal. Pe boyeba na ko égorger bango. Peuple balobaki c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais bamona ki nzambe te bamona ki moto ndeko kita. Mais le peuple va gagner que c'est l'Éternel qui est Dieu parce qu'ils ont vu le feu qui est descendu et que ce feu-là
ça a une différence devant le prophète Yabal et le prophète Astarté. Pour qu'on ait le Saint-Esprit soit formé à montre, à créer différence entre eux, où ils sont véritables chrétiens, n'abord ils sont faux chrétiens. Le Saint-Esprit a soit formé, il y a moto na ndako na yo. Le Saint-Esprit a soit formé, il y a moto na ba projet na yo. Ata ba tchela ki yo loko moko, ozayi ko bloquer que en tout cas yo okende liboso te butu na lelo, tobele di molimo sans toi kita. A soit formé à moto. Na ba ndako na biso, na misala na biso, na mabala na biso, likona ba projet na biso. Force nyon sur sorcellerie, monte en zambe et kita na butu na lelo. Pour nous consumer yango, pour nous détruire yango, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nzambe na biso azamalam. Bien-aimé, moto na nzambe kita liboso na bayine na yo. Moto na nzambe e kita liboso na oyo nyonso oyo koki ko s'opposer liboso na yo. Na ningeke na poko na lelo, eli moka comprendre que tango yo zali kozwa moto ya molimo santu, ezali pona ko sakanate. Tokotanga na mokana na Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Oh, que le Seigneur nous aide. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Car l'Éternel ton Dieu te fait dévorer un Dieu jaloux. Nalingaki seulement na pesa bino référence oyo yo eli okoki kokende ko talisa yango na bato nyonso o bazali ko s'opposer que nzambe na biso azalaka moto te. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 4 le verset 24 que notre Dieu est un fait dévorant et un Dieu jaloux. Biso tozi paragraphe ya liboso. Nzambe oyo biso tozali ko salela aza moto ya kozikisa, un fait dévorant. Bien aimé, ako dévorer bana na nzambe te, ako dévorer nde ba oyo nyonso bazali en opposé na kati ya liloba na nzambe. Ako dévorer nde eloko nyonso ozali contraire na parole de Dieu. Yangwana na poko na lelo, si l'Éternel est ton Dieu et qu'il est le fait dévorant, akita sikoyo pona ko dévorer force nyonso où ils allaient s'opposer contre la parole de Dieu. Tellement qu'il a fait dévorant, a consumé ba ennemi nabiso, a consumé nyonso ya monde des ténèbres, a consumé force nyonso e koki koya pona ko bundisa. Il est le feu dévorant. Likambo moko o ezali ko tungisa église, likambo moko o ezali ko tungisa motema na yo, likambo moko o ezali ko tungisa libota na yo. Notre Dieu c'est un feu dévorant. Na poko na lelo yebango ke nzambe wana alataka nzoto otobengi Saint-Esprit a lui pe forme ya moto tomona kina liboso ki caractéristique ya liboso azwa ki forme ya colombe awa toye komona ke nzambe aye kozwa forme ya moto. Voilà comme ça ba caractéristique ya molimo santu et ce Dieu là azalaka molimo. La Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que notre Dieu c'est un esprit et que cet esprit-là a ba forme ya ndenge na ndenge. Tokokende ko zwa caractéristique ya misato. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi na lelo nebe ke mutu moko azali béni oyo akoki kokende ko pambwama lisusu na kati na liloba na nzambe. Totangi na mokana na Actes des Apôtres chapitre 2 le verset 1 jusqu'au verset 4. Nzamba pambola biso. Actes des Apôtres chapitre 2. Vraiment beau tenir biso rigueur était lelo toza vraiment na problème mouké ya lumière molimo na nzamba sunga biso vraiment que to koma na suka ya message na biso. Actes des Apôtres na chapitre 2 tokotanga na verset à liboso pe tokokende ko sukisa na 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent, sépara les unes des autres, et posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mit à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Awa tozomona ba chrétien liboso. Bible lobi que le jour de la Pentecôte, mukolo oyo penza bazalaki ya koyamba molimo mosantu. Eloko moko elekaki. Bazalaki bango nyonso na kati na ndako, bazalaki kozela promesse ya molimo na Nzambe. Mais yoka eloko moko elekaki. Balobi que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparant les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Tango bazalaki ko sambela, ba moni moto ekiti na kati na ekuke to na chambre bango bazalaki, pe moto wane bandi ko kabwana moko likolo na mitu na bango. Moto evandi likolo na mitu ya ba disciples. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et topé bande qu'on a vu sur liboso. Et qui t'a qui na forme ya moto pe et bandi ko se poser likolo na ba nyonso babanda ki causer la promesse ya Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a eu caractère wana, a eu forme wana ya moto pe aye ko se poser likolo na mitu na bango. Bien aimé, moto wana e bandi ko se manifester na kati na bango. Bible dit que bandi ko parler en langue. Quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il y a la manifestation. Il y a moto et bandi ko salema. Bandi ko loba minoko nasika. Minoko oyo kaka nzambe moto azali ko yoka. Bandi ko loba ba révélation, bandi ko loba ko kumisa nzambe na minoko mususu. Bien aimé, molimo santo tango akitaka likolo na chrétien. Okobanda koloba makambo yo moko zali koyeba te. Il faut que Nzambe par sa grâce apesa bato mosusu likabo ya interprétation pour ba comprendre ma mystère oyo yo zali koloba ko uta pa na Nzambe. Makambo yo langue pe ba yekola kango na classe te. Ba imita kango pete. Ezate le kwa lelo ndenge na zali koloba bato bakomi ko imiter langue. Ayoki passer nanga bonde la kabo roko na sepelaka na langue wana yepe abandi ko imiter. Topé na ba église mususu ndenge na monaki bazali ko lakisa bato comment parler en langue. Bien aimé, on ne peut pas enseigner à quelqu'un comment parler en langue parce que quand le Saint-Esprit descend sur la vie d'une personne, c'est lui qui est l'enseignant par excellence, c'est lui-même, il parle des mystères à koloba makambo et bomami pour louer Dieu. Le Saint-Esprit tango ko kitakat na moto bakotindo te loba chu bakotindo te loba rokobondo boro ye molimo santo ye c'est lui l'enseignant abandi ko loba ba mystère o ezali ko kumisa Nzambe yo ko loba te ke langue na nga ezali mabe tika na imiter a ser wana tika na imiter a frère wana bonde la kitoko a langue awa mutu na mutu abandi ko loba tango moto ekiteli bango ko landisa mandenge molimo abandaki kotinza bango. Voilà pourquoi toko kende komona lelo na kati na ba église moto abandi ko imiter atali na télévision apôtre wana bonde la kana langue kitoko ngai fona banda ko loba bongo abandi ko imiter ndenge bazali ko loba roko roba na karakara reke donc azoye bakutu te et comme il la récitation alors que c'est le Saint-Esprit qui parle de mystère tika molimo santo abanda ko loba ba mystère oyo moto mokili azali ko comprendre te mais Nzambe na yo na kati na likolo azali ko comprendre yango. Donc tu dois comprendre que yo zali temple ya Saint-Esprit et que molimo santo azali ko ya ko fanda kati na yo. Tango yo ko lati moto wana deva ba ini na yo. Tango yo komi moto deva ba situation okobanda ko pela. Rien ne pourra résister devant toi parce que komi moto. Ingi ko ba ke molimo santo kati na yo apesi yo pouvoir ya ko détruire, apesi yo pouvoir ya ko ravager, apesi yo pouvoir ya ko consumer et loko nyonso o ezali contraire na volonté na Nzambe. Na linge ke Eli moko na poko na lelo akoma moto devant ba problème na ye. Eli moko na poko na lelo akoma moto devant ba ini na ye. Eli moko na butu na lelo akoma moto devant ba situation e banai ko tungisa yo. Bien aimé koma moto belela molimo santu akite la paix yo ndenga kitaki na moko na Pentecôte parce que tozana temps ya Saint-Esprit tozana temps oyo molimo na Nzambe azali ko tambola na ba oyo bayambi Christ comme Seigneur et Sauveur. Nalobaka toujours que tobengaka ye molimo na Nzambe azalaka elimo te. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est Dieu lui-même. À l'attaque formé
ya colombe akoki pe kolata forme ya moto na poko na lelo pe ndenge tozali koloba boye bandako mingi na butu na lelo ekokoma moto bandako ya ba eli de Dieu na butu na lelo ekokoma moto pe ekopela quiconque a osé ko poussa na liboso na eli de Dieu lelo na butu na lelo na lolenge ya mabe moto nzambe eko consumer moto nzambe eko détruire parce que nzambe na biso c'est un feu dévorant. Nanige ke nzamba pambola eli de Dieu moko na poko na lelo caractéristique ya misato Saint-Esprit azali peut représenter lokola mai to comme l'eau. Oui bien aimé tant vous allez ko tanga na kati na Biblia vous allez ko tanga liloba na nzambe omoni bazali ko loba ke Saint-Esprit azali lokola mai esengeli o croire na yango toko fungola na mokana na Jean chapitre 7 le verset 37 jusqu'au verset 39. Jean chapitre 7 le verset 37 jusqu'au 39. Je lis au nom de Jésus. Zamba pambola eli moko na poko na lelo. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il y boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient à lui. Le verset 39. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. Bible dit que mukona suka mukona fête oyo Christ akokaki kosala lipate na bayekoli na ye abandi koloba mutu nani ozali na posa na mai aya epai na ngai pe amela alobi boye mutu nani akondimela ngai c'est-à-dire ba chrétien e bale na mai na bomoye ko couler na kati na ye c'est-à-dire que il y a quelque chose il faut écouler na kati ya moto oyo akoyamba Christ lokola mokonzi pe mobikisi yalobi eloko yango ekokule kuna babengi yango mai de fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture et il dit cela de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient à lui alobi makambo oyo ye azali koloba eza mai te oyo biso tomonaka ya bibale abandaki nde kosala allusion na molimo oyo esengelaki aya kokitela bango parce que na tango wana nano bazwaki molimo te bazwaki molimo te po ye moko Yesu azalaki na bango ye esengelaki nano akende bongo aya kozonga kati na bango lokola molimo pe avanda kati na bango. Voilà pourquoi yebisaki bango que il faut que je m'en aille en fait que l'esprit vienne soki ngana kete molimo akoyate. Et quand lui viendra, il vous enseignera sur toutes les choses. Wana toke na domaine mususu na caractéristique mususu que le Saint-Esprit c'est un enseignant aussi. Alobi ke esengeli ngana kende po bino bozwa molimo santo. Mais awa mukolo yo azaki na bango abi mutu nani oya koyambanga bizibato e bale na mai ko kule kati na ye. Nzoka ndia bandaki nde kolobela molimo esengeli ki bazwa o to utaki kotanga mukolo ya Pentecôte. Et bon mukola Pentecôte mai kitaki te balobi ke moto nde kitaki pe molimo santo ayaki kotonda kati na bango. Donc toye ko mona ke awa Yesu azali ko sala caractéristique oyo azali ko pesa ya mai na molimo oyo esengelaki aya ko kitakati na bango. C'est-à-dire que mai ezali ko représenter kaka ye molimo santo. Mais tant to kende ko tala sikoyo caractéristique ya mai okomona que mai ezali vie bato mingi balobaka ngo que l'eau c'est la vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit donne la vie. Ce qui molimo santo akiteli yo na kati na vie na lokola mai akoyande po apesa bomoi. Esika ko kauka ezalaki, esika sécheresse ezalaki, esika pauvreté ezalaki. Ata balobi ke yo zai ko sa misala ezako fuluka te. Ce qui molimo santo akiti kati na vie na yo lokola mai ako pesa yo mabele o komi fertile. Ako fertiliser yo, c'est-à-dire ako komisa yo ko fuluka. Oko remarquer que banzete nyons
o elonami pembeni na mai ezalaka ko connaître sécheresse te ata kutu ete eyei makasi ndenge nini okomona banzete oyo elonami pembeni na mai ndenge mokanda na psaume ezali koloba balobi ke apesaka akaukaka te mais apesaka bambuma na saison nyonso. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne comme l'eau, il dit que le bakaye pona ko pesa bomoi, aye pona ko pesa mapamboli, aye pona ko fulu kisa, ko longola ko kauka, ko longola sécheresse, ko longola pauvreté, ko longola nyonso ezalaki ko pesa motema moto. Saint-Esprit akoya pona tida na ko fortifier moto oyo. Akolata lolenge ya mai pour que aya ko pesa lipamboli na ndako na yo. Na ndenge ke eli moko lelo na poko na lelo. Molimo santo akita na ndako na ye. Lokola mai pona ko kende ko arroser bisika sécheresse ezalaki. Bien aimé nani aseshaka chrétien. Tope eloko nini eseshaka chrétien to ekaukisaka chrétien. Eloko ekaukisaka chrétien c'est le diable. Diable soko leki na vie ya chrétien akokaukisa chrétien. Akokaukisa libala, akokaukisa libota, akokaukisa bafer. Vous allez remarquer que si quand sur Saint-Esprit molimo na mbindo alekaka bo kauki ekotaka to sécheresse ekotaka. Mais alors que quand le Saint-Esprit vient, lui il vient pour na kopesa abondance. Akoya pour na tina na kofulu kisa. Mutuna poko na lelo ayebi azana sécheresse na domaine nini. Ezali bilembo. Vous allez kotalisa ke Satan a lekaki na nzela wana, yango akaukisi, yango a séché libota, yango a séché ba famille, yango a séché même ministère. Tika siko na poko na lelo. Saint-Esprit a kita lokola mai, abanda ko arroser libota na yo, abanda ko arroser ba fer na yo, abanda ko arroser ministère, abanda ko arroser bisika nyo se sécheresse ezalaki. Parce que ye ayaka pona kopesa bomoy. Caractéristique oyo, et ça le mana via chrétien moko na poko na lelo. Yango na lingeke na mutu moko na poko na lelo akoka na kobelela ke molimo na nzambe kita yaka ko kita na nzoto na nga lokola mai o kita lokola liziba na mai na vi na nga o pesa nga bomoy o pesa bisika nyonso sécheresse ezalaki balobi ke soki molimo santo akiti lokola mai moto ya kozala rempli akotonda, c'est-à-dire que Saint-Esprit tanga kitaka na vie ya moto mutu azalaki vide et c'est que Saint-Esprit akita pour mutu azala rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit tango azali ko kita na nzoto na moto lokola mai eza pour que yo azala rempli et ngiko lobake kati na yo azalaki vide. Saint-Esprit akoya pour que atonda kati na yo. Oui, poko na lelo Saint-Esprit akotonda kati na vie ya mutu moko. Saint-Esprit akotonda yango chrétien moko akoki ko bele na poko na lelo. Saint-Esprit rempli dans ma vie. Yaka ko tondisa kati na bomo inanga na mona nkembo na yo toko fungola mokana na Éphésiens chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 le verset 18 Éphésiens chapitre 5 le verset 18 toko senga vraiment indulgence na bino parce que lumière na biso lelo eza makokoso sengi vraiment indulgence. Totangina Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Écoutez ce que dit la parole. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ambo. C'est-à-dire, mutumoko akoki pe kozala rempli. Saint-Esprit pe atonda kakati na mutu. Soka ye lokola mai po atonda, akotonda pe kati na mutu. Mutu azalaki vide, ce molimo santo akiti, il peut remplir cette personne. Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis. On est rempli de quoi? Rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, ce qui mutu aza rempli du Saint-Esprit, au comment on a ba répercussion, il y a Saint-Esprit oyo atondi kati na nzoto wana. Au comment on appelle misala ya Saint-Esprit oyo atondi kati na nzoto oyo etondi na molimo santo. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, okotambola na Saint-Esprit, siko eloko nini ekolanda. Ba miracle ko banda ko accompagner yo. Okoloba maloba okomi lokola moto nzambe ndenge l'évangéliste Thomas Lokofi auti ko yemba.
ozali moto mais oza pe nzambe parce que kati na yo nzambe aza na nzoto na yo en tant que esprit atondi nde kati na yo bato bazali komona nzoto nzoka ezali lisusu yo te mais c'est le Saint-Esprit qui est rempli dans ta vie ye moto abandi kosala bilembo nalobaka yango toujours mpe na kotelemela yango lelo soki omoni egroupe to mpe ebele na bapasteur oyo baza kokimela na bakabale juif c'est parce que kati na bango Saint-Esprit aza susu te sikoyo moto akosala ndenge nini ake koluka compensation ake koluka magie ake kokota na bakabale juif mpo ke bikamwa oyo ekosalema eza susu ye te esprit impire akomi kosala bikamwa na nzoto na ye akomi koprofetize na nzela na bakufi akomi koinvoquer des esprits de mort. Mais la Bible nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, vous allez remarquer que vie à moto est comme un miracle. Maloba à moto est comme un miracle. Parce que mais c'est Christ qui vit en toi. Il y a un comme on a que Pierre. Avant que base la rempli du Saint-Esprit, qui même Christ. Mais le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, tant que batonda qui na moto à Molimo Santo. Bible dit que elilingi ya petolo et comme ko seku sa même bibembe. Parce que ezaki sous Pierre oyo awanga ki Christ te, mais ezaki Molimo Santo atonda ki katina ye. Batoloko la ba Paul, o azalaki le véritable criminel azaki ko persécuter ba chrétien. Mais quand il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit, même ba nyoka ngenge na nyoka ezaki sous na makasi na nzoto na ye. C'est-à-dire que Moutou a rempli du Saint-Esprit. Ngouye ya bilembo ya Molimo Santo e kobanda kolanda ye. Le miracle authentique. Le Saint-Esprit a kobanda kosalango sans effort ya nzoto ya Moutou. Oko tindika bato te po ke bato bakoya. Oko sala ba makambo bisala salate parce que eza nzoto na yote eza Molimo Santo Moutou kobanda kosalango. Na poko na lelo bien aimé. Soko lingo mona bikamo l'ensemble, remplis-moi du Saint-Esprit. Lukande intimité dans le Saint-Esprit. Tika ba makambo ambonganga, tika ba livre ya magie, tika soloka. Luka intimité dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. C'est le Saint-Esprit qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui prophétise. C'est le Saint-Esprit qui sonde même le cœur des gens. Et ce que le Saint-Esprit a rempli dans notre moto, vous allez voir des miracles authentiques. Bien aimé, tolobi ke bapôtre tango bayambaki Molimo Santo, makamba minene salemaki. Totanga na acte des apôtres, eli moko apambwa na poko na lelo, o koluka intimité na Saint-Esprit. Eli moko apambwa na poko na lelo, o ya koluka ndeke nzoto na etonda na Molimo Santo. O ya kokende koluka ba mandona, o ya kokende koluka ba nganga. Bien aimé, tonda na Molimo Santo na poko na lelo. Alors, totangi na Acte chapitre 6. Totangi verset 3. Comme lumière na biso ezali bien penza mingite, tokotanga verset 3, tokosote totangi verset 5 et puis totangi lisusu verset 8. Acte des apôtres chapitre 6, le verset 3. Bible, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Awa, tango bazali ko sala institution ya ba diacre ya liboso na église ya liboso. Bantoma balobi ke za malamu te biso to fanda na makambo ya kokabola ka bambongo, kokabola ka babiloko. Il faut to luka bato oyo to ko établir bango lokola ba sien to lokola ba diacre. Mais yoka moko ya ba condition o bazali koloba. Pour que moto akoka ko servir lokola diacre na kati na église comme un ancien na kati na église. Balobi qu'il faut moto yo azala plein du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on peut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous autres, on a vu ça. Ceux qui Molimo Santo azate moto azalaka vide. Eza lokola tono moko o ezangi contenu na kati. Mais quand le Saint-Esprit vient,
akoya po atonda kati na au fur et à mesure moto azali ko avancer na nzambe au fur et à mesure nzambe pe azali ko tondisa ye na molimo mosanto balobi que poto pona ba diacre il faut que un ancien azala moto yo azali non seulement azana Saint-Esprit mais azala nde rempli du Saint-Esprit parce qu'il y a une différence que soit molimo santo na kozala rempli du Saint-Esprit beaucoup ya komona ngo tango Christ avant ministère na banda Bible dit que poussé par le Saint-Esprit le Seigneur est allé dans les déserts pour prier pendant 40 jours et 40 nuits dans Luc 4. Vous allez remarquer qu'après 40 jours, la Bible dit qu'il est sorti revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il commença son ministère. Tant il était poussé par le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église, poussé par le Saint-Esprit. Mais à comme une église, il y a une intimité dans le Saint-Esprit, moyen à la remplir, à vide. Mais Christ a laissé 40 jours pour la plénitude. Et loko oyo biso ba passer to lingakate vie de prière, vie de sacrifice. Oyo ba chrétien ba lingakate. Alors que l'unique moyen qu'on a rempli du Saint-Esprit, ezande pe moko ya banzela wana ezali dans la prière, dans la consécration du bosso nzambe. C'est ce que le Seigneur est allé faire dans le désert, avant même qu'il y ait un ministère. Mais les lomo to soka lotika ka ndoto, ali asobi ba mbonda, abandi déjà église yeso azali awa esidi. Akomi prophète. Akomi mbikudi. Na kati na il est vide. Si quoi loko nini kozanga. Loko la moni ki aza rempli te et ki aza déjà na mo ba référence na ebi balemi sato. Ba na quartier ba bandi ko appuyer allez akeko luka occulte akoti na occultisme. Magie ya mbanga. Pona nini pour banda ko invoquer les esprits des morts parce que na kati na aza vide. Bien aimé, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez remarquer que la puissance du Saint-Esprit est la puissance ya ba magicien. Bible ça ko démontrer biso yango. Donc, n'a pas qu'on a là. Luka osala rempli du Saint-Esprit, le kola, disciple babandaki ko Luka ke diacre, il faut que azala rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donc, tolobaki ke tokotangana Acte chapitre 6 verset 3, Shikoyo, oh que le Seigneur nous aide. Tokena verset 5. La Bible dit cette proposition plie à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint. Tant que bimisi di kanisi oyo, Bible dit que proposition oyo ya kopona moto azali rempli de la puissance du Saint-Esprit et c'est ici bangonyoso. Pe baye kopona Étienne, balobi que l'homme est plein de foi et de l'Esprit Saint. Baye kopona Philippe, baye kopona bande comme sous ngana sepela kana Étienne oyo pourquoi? Parce que to monaki misala na ye. Caractéristique oyo il y a Saint-Esprit, il y a kozala kotonda kati na moto et ye kokota kati na ba diacre oyo. Bongo tala misala bango basalaki. Bibelobi, il les présentèrent aux apôtres qui après avoir prié leur imposèrent les mains. Baye kozwa sikoyo ba bondeli pona bango poke babanda mosala wana. C'est comme ça que ba diacre ya tango na kala bazalaki très différent na ba diacre na biso. Ba diacre ya biso ya lelo bazande na connaissance eta mususu ya parole, bazande na connaissance ya théologie, bazande na connaissance na éloquence ya koloba français, bazande na éloquence ya koloba tope anglais, mais na kati kuna vide eloko ezate. Peut-être bazali ko pona moto, pona appartenance ya tribu na ye, to ya couleur na ye, mais na kati kuna vide. Mais awa Bible zotali sabiso que pour les anciens, et Seigneur que moto oyo a Seigneur ko sala mosana nzambe azala rempli de la puissance du Saint-Esprit. Caractéristique ya suka poto sirisa, le Saint-Esprit est comme le vent. Donc tope lokola mupepe. Tokozonga kaka na Acte chapitre 2, tokomona ke na Acte chapitre 2 wana verset 1 à 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, mukolo ya Pentecôte eza mukolo oyo église ya liboso bayambaki nguya na molimo santu oyo ezalaki promesse nkolo apesaki bango.
Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre bango bazalaki comme un vent. Lokola mupepe. Alléluia. Bien aimé, nga siko nazo tala ba caractéristique ya mupepe. Na tala ka okomona tango ba mipepe mususu ezali ko ya surtout awa boye biso tozali côté ya Europe na monaka bato mingi soko mupepe ezali ko pupola na série ya mupepe awa même bato bazali ko na ba vélo bazo koya même bato bazali ko tambola na ba trottoir bazali ko koya mais ezana mupepe moko oyo ba résista kana ngote babenga ngo ouragan. Mupepe tango eyaka kaka mpona kopesa biso makasi ya kopema te mais eza na ba dimension ya mipepe bandeko, eza na ba ouragan, eza na ba tempête oyo babenga ba tempête tropicale. Soki ezali koleka okomona ndenge nini ezali ko ravager ba nzete nyonso oyo ekosepose liboso na yango, ba ouragan. Saint-Esprit pe ayaka lokola ouragan. Na sepelaka mingi na pesaka illustration toujours tant mon pepe ezali ko sala. Oko remarquer que ba pelouse sima ya tempête ezongi nyonso ata mon pepe za makasi ndenge nini omona etelemi lisusu. Mais ezana ba nzete oyo ya minene, ba immeuble oyo penza komona ya makasi, ba ndako ba toiture ezako longo tango ouragan ezoleka. Tomona ki yango na ouragan Catherine na nini na États-Unis. Tango mon pepe oyo tempête oyo ouragan oyo eleki. Tomona ki yango na Japon ndenge nini bomi bato ba bato ezali ko kende lokola ba papier mike mituka na balabala ezali ko sauter au kanisa neti ba jouer ya bana parce que ekokaki ko résister te devant ba tempête wana to pe ba ouragan wana babi que Saint-Esprit azwaka forme wana tango azali koleka azali ko emporter tout ce qui est de l'ennemi. Ce que Saint-Esprit a quitté lokola tempête a quitté lokola ouragan bien-aimé ba inino ba ko résister te. Bato nyonso bazali ko telema liboso no ba ko résister te. Et loko nyonso ko kende ko s'opposer liboso ya Saint-Esprit comme tempête comme vent et ko zala emporter. Yango na naza ko belela na butu na lelo. Loko motinda mi nzambe que Saint-Esprit a quitté na vie ya moto moko lokola ouragan pona ko emporter tout ce qui va résister devant toi. Mi pepe nyonso etelemela kayo. Ba situation nyonso ezali ko telemela yo. Butu na lelo tempête et kita. Saint-Esprit a quitté lokola ouragan pour na ko ravager, pour na ko déraciner, pour na ko emporter. Et loko nyonso ezali ko telemela bana nzambe, et loko nyonso ezali ko telemela ba chrétien. Ça dit que Saint-Esprit soko quitté na vie na biso comme vent. Ezali kakate po aya ko fanda kat na biso pour na ba révélation prophétique, mais akita kapé lokola tempête pour na ko emporter force nyonso e ko s'opposer na nzambe. Puissance Seigneur soit s'opposer dans Nzambe. Puissance Seigneur soit s'opposer na libota na yo. Et loko nyo soit ko telema liboso na yo. Lelo na butu na lelo na linge ke ouragan ya molimo santo ekita. Eza na situation ni telemeli yo. O ekoki ko résister devant la tempête du Saint-Esprit. Na poko na lelo mota molimo santo ekita. Mu pepe molimo santo ekita. E banda ko emporter eloko nyonso elelisaka yo. Et banda ko emporter situation yo ezali ko résister devant yo. Et banda ko emporter tsunami munene sale manakat na vie na yo lelo. Et même déchet nyonso ya diable. Et même déchet nyonso na kat na famille na yo. Et même déchet nyonso satana kai ko tia liboso na yo na poko na lelo. Au nom puissant de Jésus. Na linge ke mutu moko akone ko comprendre que molimo santu akoki pe ko kita lokola mupepe. A souffler siko na poko na lelo na ndako na yo. Saint-Esprit a soufflé na vie na yo. Même situation aux ali interne na kat na nzoto na yo. Ya maladie. Saint-Esprit ekita sikoyo a soufflé na kat na nzoto na yo pour na comporter maladie wana, pour na comporter situation wana, pour na comporter ba problème au miso moteko ki komona te. Saint-Esprit a kita pour na ko détruire nyonso ennemi a semaki. Bien-aimé, au moni ba caractéristique mine o to tangi. Faute d'état to linga ki to continuer, mais to suki awa lelo. De manière que mutu na mutu ameka ko simba caractéristique mine oyo a commis une réalité na vie na ye. Non seulement Saint-Esprit aza lokola colombe na kat na nzoto na yo, mais aza rappel lokola moto pour na ko détruire nyonso diable akokaki ko semer. Saint-Esprit aza rappel lokola mupepe pour na tina na ko emporter oyo nyonso ekokaki ko s'opposer liboso na yo na poko na lelo. Saint-Esprit aza rappel lokola mai na kat na ndako na yo
pour na tina na ko mema bénédiction pour na ko kolisa nyonso la sécheresse bisika sécheresse ezalaki na linge ke Élie de Dieu moko na butu na lelo asala intimité na Saint-Esprit yende moninga malamu ya kozano bisika nyonso akopesa makasi liboso na ba situation nyonso mutu azali rempli du Saint-Esprit akele la kate yango na biso nyonso tokende ko belele pa nzambe tolobi tolingi yo Saint-Esprit ba caractéristique yo ezwa makati na biso lokola yo olataki forme ya pigeon topé ya colombe lata nzoto na ngai car il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit ya ko vanda kati na ngai na memama lokola moto deva ba ini na ngai na memama pe lokola mai deva ba situation nyonso ya sécheresse ya pauvreté na memama pe lokola mupepe deva quiconque a ko résister liboso na ngai liboso na bana na ngai liboso na ministère na ngai poko na lelo Saint-Esprit asala makambo na nzoto na Eli moko na linge ke bisika yo zwali parce que azali pembeni alingi kokota na nzoto na yo a remplir yo na nguya na ye Saint-Esprit a rempli ndako na yo a rempli libota na yo il suffit seulement yo ondima ke azali pembeni il suffit seulement que oza na foi ke akoki pe ko remplir yo ndenga remplissaki Etienne pe ke ba miracle salema bibembe esekwa na nzela na yo ba demo batosa eloko moko te koki ko résister nguya na molimo santo soki molimo santo azana kati na yo okotambola de victoire en victoire de progrès en progrès de succès en succès parce que kozala lisusu yo te yango moni moto lokola ntoma Paul azoloba si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi Christ akoya ko vivre kati na nzela nini akoya ko vivre na nzoto na yo en esprit pe akopesa yo victoire oyo za nango besoin na ninge ke bisika ozali osambela bien-aimé oyebisa nzambe kolo tonda kati na nga ya kovanda kati na ndako na nga ya kovanda na kati na ministère na nga ya kovanda na kati na libota na nga tonda po opesa nga victoire naza na posa ya molimo na yo alata nga toke kosambela Seigneur notre Dieu totiki message oyo ezala une vie na kati na bana nyonso bayoki molimo santo okita liko na peuple na yo okita bipai nyonso oyo bayoki message oyo Saint-Esprit tosengi baptême na yo liko na peuple na lokolo kitaki muko na Pentecôte mu pepe kitaki na kati na ndako ko resanta baya puissance na yo kitaki na kati na bango lokola moto ekitelaki moko na ba nyonso oyo bazwamaki na kati na chambre haute nzambe mutu nyonso ayoki message oyo ntika moto na yo kitaliko na mutu na ye tango bayini bakomona bamona ete bamona moto bandako nyonso bayambi parole oyo na butu na lelo ekoma moto na butu na lelo esika bandoki bakoya ba occultiste bakoya nzambe bamona moto pe batatolaki yo ozali un feu dévorant Saint-Esprit okita na bandako lokola ouragan pona ko déraciner nyonso basemaki na kati na ndako okita lokola mai pona ko pesa bénédiction fulusa esika sécheresse ezalaki na misala na ba projet na mabala stérilité yo opambola bango na yebi Seigneur okosala plus que oyo biso tosengi parce que yo yebi bango koleka ngai mais tu dis que je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédit mes envoyés attends que ton serviteur Seigneur accomplit cette parole dikona ba Eli na yo toyoka matatoli et yebana ke yondo zali le véritable Dieu et yebana ke c'est toi qui es le feu dévorant et yebana nzambe ki ozali mu pepe oyo kitaki mukona Pentecôte na pamboli ba Eli nyonso dans le puissant nom de Jésus qui est notre véritable Dieu de tolobi amen nzambe na bikamwa aleka na ko pambola bino vraiment nous avons prêché na ba condition moko o ezalaki très difficile lola et pambola ba Eli nyonso nebeke bokozala bokomi déjà na ba caractéristique oyo devant ba ini na bino devant mi pepe nyonso pe ba témoignage koya parce que molimo santu tango akitaka po akokisa liloba na nzambe na pamboli papa na biso Patrick Momo ndenga bundi lelo vraiment pour que tokoma kino na suka nzamba pambola site na biso bomoko ya mboka dans les jours à venir toko servir bino na ba condition o eleki lisusu awa bondimela biso ke makamba minene ezali koya boza toujours braché na bomoko ya mboka pona kolanda biso chaque mercredi na 20h30 vendredi na émission
Jésus-Christ notre médecin. Et puis dimanche, na 20h30, toujours na Jésus-Christ notre médecin. Tika nzambe aleka ko pambola basakoli nyonso oyo banande biso na poko na lelo. Nzamba pambola Dr Esaïe Saïf. Nzamba pambola mama na biso mosakoli mete. Nzamba pambola basai na nzambe nyonso oyo bazwili bakoya kolanda biso ata totangi kombo te. Nzamba pambola chéri na ngale évangéliste Sephora Likenja pe bana ya mepsa nyonso. Nzamba kena ko kanisela bino toluka intimité na Saint-Esprit comme ça to comme la différence. Bible vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nzambe apambola mama na biso Pauline Momo akanisela pe ba nyonso bazali ko soutenir bango na kati na mosala o. Ce qui yeso a été tokutani mercredi prochain na même heure pe pona koyoka maloba na Nzambe. Ba nyonso bazali pembeni awa bobosana te chaque dimanche na église Mepsa Efrata awa na Stockholm. Tozaka na kite na biso de 14h jusqu'à 16h30. Pe ba oyo bazali na sud ya Suède bokoki kokende na Yetebor na église na biso ya Mepsa Efrata kuna pe tozana culte de 14h à 16h30. Nzamba pambola biso tokutani mercredi prochain. Bye. Ouf, nazo ko kotanga te. O eza lineti na ngate, o lineti ya kotangela eza ya kobeba. O nazwi yango kabungu. Nafandina selaka oya ngaitako oya ogala selaka yangata ogala selaka tango bamieza domene ya Nzambe le temps meso eza mystère akolo Nicolas Kozango yebaka bi mobali epai ya gare yebaki te la promesse liée avec le temps oh Saraye Israël ayebaki ta akotaki na boumbu
mobima yebaki yango te pourtant eza mystère en Nzambe. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yo ton na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te. Pourtant eza mystère en Nzambe. Alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ata ye moko Nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jack. Nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o. Ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o. Oh, ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o. Bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa mpamba. Nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o. Nga naza moto naza mpe Nzambe. Naza moto naza mpe Nzambe o. Alalaki na bwatolo kwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde Nzambe o. Kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde Nzambe o. Oh, moto alelaka tango makambo yaka makasi na fina ye kasi Nzambe Nzambe alelaka te Nzambe alobaka pour d'éternité pour sa Nzambe za moto a dominé kasi